Kaka sikoyo, remoke au chiboyo. Chauffeur moto maman continue à ça. Chauffeur moto Azaye moko? Ye moko na moto. Siko remote angeza. Remote tellement que abete mabaki bakaza te na échanger, bakwe na échanger. Chauffeur à moto bana on bima. Hein? Remote gende bima. Chauffeur moto na remote bima moto yeso tout droit. Apeta ni. Remote aso bima ko da 11e kwa kati saboy. Chauffeur à moto tanga ye na kidiba baba ba kidiba la. Siko moto ngaza kina kiliato ye moko. Azaki ye moko ya zala kide. Ya zala kide ka ye moko tango ya bima mbala moko. Ye moko na koti. Ya zala na principal mo ga atabimisa ko contrôle. Aloko chauffeur à moto mbala moko. Siko na ndego moni makambo nani problème ndenge leki. Accident ndenge leki. Nana zana to. Vraiment la zana to c'est parce que chauffeur à moto zala na principal. Le mort de moto zala na to. Parce que abimi la prétend ne ba bima kana tali tembala moko kamba moko da loko moto moto. C'est pas vraiment dans un erreur parce qu'à si il fallait si pas content en vie. Ça va, merci. Mama yo moni makambo yango na kuoneka moto kwa wana ndenge leki papa eke mbango bango basala ka boete bantu moto basala bantu mais balobi ke bino bata moto contrôle les ati pour nous même moto réseau ka bozo porter nango vraiment ya uti kuna eye boye ka avancera belle tout temps moto ka avancera c'est un chauffeur qui sait ça accélérateur que ba ba freiner accélérateur so biso na ba jour à faire to bomana moto akufi azana na identité zate identité ali azamo fula major azana azamo fula siko ye pas obula abula ko ba foute bien tala na moto na ko pesa abula kwa abula bide ate bide ça pour cela na été ba foute bien te angwa obula.
na moto aza wana mais ezowumela te tika kuna yaya tika papa eloko moto apandana na elongi okomona ngomona bazo Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.